Bonsoir la Chine, bonsoir bana membre, bonsoir ba maman autorité. Bonsoir Karine Mokonde la baronne, autorité morale, maman sociale. Biso toza wana ka pona kolobela Karine, pona ko soutenir Karine. La Chine bana membre ba maman autorité. Na ngena expliquer nanu muke. Na ngena expliquer muke pona Karine Mokondi na bato bayinaka ye. Omoni bato misusu bayinaka Karine Mokondi bayebi ye te, bamona ye te, basolola na ye te. En tout cas bamona ata elilingi na ye te. Nabenga bango bazali ba coincé ya Karine Mokondi. Bazali ba coincé ya Karine Mokondi. So na olo ba coincé ya Karine Mokondi, ça veut dire baza ba coincé parce que bamona ye te, basolola te, balia esika moko te, bamonana te, mais bazalaka toujours ba coincé na ye. Et deuxième chose, pourquoi bazala ba coincé na ye? Parce que Karine Mokondi ayebi ndenge nini ya ko attirer bato. Aza na attirance moko attiraka public na ye. Mais sikoyo ba coincé na ye, exemple na opesa ba coincé na ye ezali ba Marie Bongola, ba Mame Emily, ba Papa Tito, ba Coco Nike, ba Commodore, ba nani lisusu, benga bango banani, Nkuki Nkelele, bazali ebele, Balitoyi Ekatana. En tout cas, azali na ba coincé ebele. Azali na ba coincé ebele. Yango wana na lobaka, na vie, il faut toyeba eloko tolingi. Na vie ya moto so oyeba eloko olingi te, obandaka kosalaka n'importe quoi. Exemple lokola Marie Bongola, azali coincé ya Karine Mokondi. Azali vraiment obalobaka coincé ya Karine Mokondi. Et plus azali complexé banda mokili banda ya Karine Mokondi. Parce que ngai soki naza na tout, naza na nyonso, nakoza na complexé na mutu te. Même soki naza nango te, nakoki kozala complexé ya mutu te. Parce que mutu na mutu ayaka na ngonga na ye, même lipasa bobotami de boza na kati ya libumu mibale. Mais siko tango bozo bima, mutu na mutu obima na ngonga na ye, na heure na ye, na minute na ye. Il faut ezala ba seconde kokesana entre lipasa na lipasa. Et kozala teka d'un seul coup, lipasa babimi mituka mibale bimika mbala moko. Ce n'est pas possible. Donc, namonaka na vie ya Karine ezali témoignage ya munene. Ba mama ebele ba témoignage. Ngai nazalaka malade Karine Mokondi abiki singa. Nasalaka boye Karine Mokondi abiki singa. Nazalaka na problème boye na ye kokanisa Karine Mokondi abiki singa. Mais ba coincé bandimaka te. Ba Marie Bongola. Bandimaka te. Bazali ebele so na bina tangela bino ba coincé ya Karine Mokondi boko sutuka. Baze ebele. Yango wana bango balingaka au fait tonga mokili ya kindoki na bango po bayinisa Karine Mokondi na bato ebele. Et basi basala yango. Mais bato wana bao bayina Karine Mokondi dans le vide sans à comprendre l'histoire na ye. Un jour bako comprendre nde baloba biso tozaki nde na molili to banda o comprendre te nzoka nde eza boye. Yango wana il est temps bo se décoincer.
il est à se décoincer. Bolongwe pas ba complexé. Parce que ba coincé ya Karine Mokonzi. Balinga ba détruit o balobaka. La Chine mobimba. Mais la plita mingi la Chine na lobi ba Chine ya vrai te. Ba fo la Chine o bazalaka. Lokolo moko na libanda lokolo moko na kati basi bakenda bazalaka pe kuna. Bazalaka pe kuna epa Marie Bongola. Bazalaka pe kuna. Bazalaka pe epa Papa Tito. Bazalaka pe epa Mame Mili. Bazali kuna do bazali kolomoko epa Karine. Likolomoko epa bato wana. Likolomoko epa Karine. Likolomoko epa ba coincé ya Karine. En tout cas, soko lingi mutu zala fidèle. Soki olingi mutu zala fidèle. Soit ozala fan na ye ya vrai. Soit ozala fan na ye te. Parce que à chaque fois que condamnation ezalaka pas Karine. À chaque fois ezalaka toujours condamnation à Karine. Mais bao ba coincé wana basalaka mabe na Karine. Nana yo kaka jugement na bango te. Bino bosambisaka Karine Mokonzi. C'est comme bokoma banzambe. Bosalaka ye jugement, c'est comme bokoma nzambe penza balopa nzambe o asala mokili na ye. Bandeko. Ndenge ni boko sambisa mutu moko contre 30 personnes. Ezalaka te ba mama na ba papa bozongisa bilili na bino sima. Bozongisa bilili na bino sima parce que bosalaka eloko moko bojijaka Karine sans le savoir. Kaka sali mo eloko asalaka na ye comédie na ye bobandi ko juger ye. Aseka bomoni mabe, abina bomoni mabe, aloba pete bomoni mabe, asala pe balai valata kitoko ye pa lingo lakisa nini. Donc Karine amiyebi ndenge azali. Karine aza normal ba mama batata bandeko nayebi te ndenge nini to explikaka bino azali normal. Mais ezalaka musala na ye bo accepter musala ya Karine Mokonzi. Ndenge ni boko olinga botalaka ba comédien na ba comédien musu na ba comédienne botala na ba humoriste mais oya Karine Mokonzi esepelisaka bino te elingo olakisa nini. Mais botika nano bato balingaka Karine bazali bao penza batia âme na bango na kati bazali na lobi na bino bazali. Même biso o tolobelaka Karine même ba famille na biso babaka ye penza akoti na buzoba boye ba famille na biso propre balobaka ngo. Mais ba famille mususu nga yaya na nga alobaka na nga sala eloko yo lingi o ezomoni ke soki ezosepelisa yo salango nazoloba na bino ya solo o nga nazoloba na bino yaya na nga alobaka na nga bongo aloba na nga sala eloko ozo se sentir bien bato baloba te problème ya yo ezalika oyo ozolingo sala bato bakoloba na bango même soki osali eloko ya malamu ya mabe bato bakoloba na bango kaka. Mais siko bino bolandaka kaka bato bayebiso mwana wana boye bolandi sans que bo comprendre histoire. Nga nazosenga bino bovanda nanu bozwa ba video ya Karine ya kala après bokoma siko na 2020 bolanda histoire na malembe bo décortiquer penza oyo ya aloba oyo aloba te nde bokoma siko ko juger ye. Mais siko bino bo jugaka na mal na le bien bo jugaka botiaka ka na lufelo en même temps. Botieka na lufe la même temps. Eza bongo te. Même biso nyonso toza bato masumu tango tokokende na lola nzambe akokotisa biso nyonso ka mbala moko te. Nzambe akotala niveau ya degré na yo ya masumu. Akotala te ke parce que ka ozalaka ka mabe akotisa ka mbala moko na lufelo. Non. Eza bongo te. Mais siko Congolais azijaka mutuka na ya malamu na ya mabe akotisi eka na saki moko. Defo na biso yango wana.
Karine ayebi ndenge nini ya kobenga oyo balobaka ayebi ndenge nini ya koatire moto. Bamama batata oyebi bato misu basalelaka Karine zuwa na bamama oyo bazalaka na mabala na bango na batata oyo bazalaka na basi na bango. Bamisu basalelaka Karine zuwa ka pourri parce que ozosalela Karine zuwa azaka na écran télévision. Mais siko ozosalela mutu zuwa ndenge wana ata bino moko. Bino okanisa Karine aza etula te. Mais mibale ebele bazala balingaka so azali mwasi penza ya vitrine po bino bengaka ya aza ndumba. Mais alinga asisa penza mibale a ravage penza mibale nyonso mokili. Mais ezalaka musala na ye to faire comprendre bino combien de fois. Mais siko bokoti na liboke ya nzombo ya Marie Bongola o azo détruire Karine bino pe bondimi. Bokomi so tozosala ba émission bozo loba kaka ba émission wana ezaka kofinga ba émission wana mais bino bolingaka siko nini bafingaka Karine après biso tofingaka te ba émission nyonso tofingaka te bandeko ba émission tosalaka nyonso ezalaka kofinga te. Pourquoi bozo mélanger siko tango bango bazo loba baliboke ya nzombo tango bango bazofinga bino bomonaka yango te. Tango balobelaka Karine mabe bino bomonaka yango te. Bomonaka ya Karine abina mwa mutu ashina ye bokritike ye atika abeta mwa phase na ye ke na atire public na ngai baya bokritike ye. Mais nga na komprenaka lisusu te. Mais mutu afingi mama na mutu abini na ye alakisika nzoto na ye bo préféré mutu afingi mama. Congolais toza motema quand même mabe ya makasi toza vraiment motema mabe toza vraiment ba mitema ndoki penza motema ndoki tango toloba motema mabe ezaka mutu abela liboma ou akata bilamba non kaka mwa lilobo bimisi wana eza deja motema mabe eza o baloba nketo penza ya makasi. Eza nini lipeka ye tanga bino bomona te lipeka fingaka lipeka lingi critique ya kosakana te. Mais comme ya atiaka bandika apesa bakombo na bandika tobeti ndika wa mais boyebaka tina signification ya ndika tango alobaka boyebaka ngo boyebi te bomonika azoloba bien azoseka azokritika azoseka bomona yango ezalaka vraiment ezalaka bien mpona bino mpona ye bopesi ye bobetele maboko. Karine asala basujet na ye ya bakonfirma bokritike ye asala sujet ya bamama oyo baza baselibataire bokritike ye asala bamama na konfirma oyo ndenge nini ezoleka bokonfirme ye. Au fait nyonso Karine mokonzi asalaka ezalaka kaka mabe. Mais nga na komo comprendre bino lisusu te. Nga na komo comprendre bino lisusu te nazomona ke boza na vraiment bolingaka ye te ya vrai penza. Eza malamu te aza mwana elonge ya mukolo ezalaka boye botala nanu penza bozwi nanu ba video na ye ya 2014 na 2020 nga nalobaki na bino la dernière fois na video moko nasalaki mama Emily na 2015 alobi azalaki na 25 ans. Siko tokomi na 2020 nalobaki na bino bokalkile botiela nga ata na bakommentaire oyo nga oyo bokomantaka nga namoni ata mutu moko asali yango te. Mais il faut boyeba bato bamona Karine abotama bayebi vérité. Mais baza wana te po baya koloba yango. Mais nga nalobaka un jour mutu penza ayebi Karine vrai abima na émission na nga ya koloba penza. Mais bovandaka nazosenga bino boya koloba basije bolobaka te. Karine asala boye tolingi Karine asalela biso ba live ya boye apesaka biso ba live tanga komo sala basije bokomo critiquer asala boye bokomo critiquer pourquoi boza coincé boye
Hein? Boza coincé pourquoi? Eh, pardon. Na 2020, boza coincé. Mais bateau bazalaka coincé. Na butu baza vraiment bando ki makasi. Ah, mususu, ah, ngana linga namona libele te. Ah, alingo lakisa nzoto. Mais na bolimbisa ngai ye. Na butu na mobali ne aza vraiment o baloba mama oso tomoni na moi tomona ye vraiment mamelo nzoka nde aza somo na butu mobali meme akimaka ye azokoka lisusu te mobali alobi pema me ntango Karine alakisi ka mwa nzoto na ye aza na ye youtubeuse bino botia yango na normal me sikoyo na normal Karine atambolaka mutakala te mpo na nini bolingi koaccepte mosala mwana oyo te aza youtubeuse Karine aza youtubeuse botika ye asala musala ya pona yango wana ezolesa ye mutu na mutu aza na musala na ye oyo nzambe aponela ye epi oyo ye aponi nga sikoyo na poni nalobelaka ye bokomi sikoyo critique yango ye mama oyo yango patati patata yango boye ezoswa bino na nini nga na poni na nga nalobelaka Karine ezoswa bino na nini Congolais ezoswa bino bozosala siko bozofuye bokomoluka vi na ngai ezalaka wapi bokomoluka bafoto na ngai bolingi boyeba ndenge nini nazali ezoswa bino ezoswa bino bokomotunaka bokomobengaka batelefone bozobenga meme boyeba soki naza nauta wapi soki naza nani soki naza nani boza mabe Congolais bozosala barecherche yango bino bovandaka te sa bosala barecherche siko so bozwinga bozwa nini naza na nga mpe kitoko bozoluka naza na ngo te naza mpe mwana ya mokonzi te nabotama mpe na mwana mokonzi te nayebana na nga mpe te me siko bozoluka mpo bozwa nini bozoluka mpo na nini bozosala bakamarade na bato misu mpo boyeba boyeba soki naza nani me naza na nga ka simple mutu naza te lokola burundaise azosevante naza na nga te naza na nga eloko te boluka na bino barecherche te naza ka mutu simple c'est tout siko barecherche wana bozoluka mpo bozwani mpo bosala nini me bato misusu batushaka mpe bango te yo ozoluka mpo oyeba soki nga naza nani me apres osuka mabe oyebi le mosu nga naza na nga eloko te me le mosu naza na baneve baza bato ya minene le mosu naza na banyesi baza bato ya minene le mosu naza na bayaya baza bato ya minene le mosu naza na bacousine baza bato ya minene me apres okosukaka mabe le mosu oye kotushe nga ozalaki na o bien apres babebisi okosala nini apres olobi mama fashion nde moto alukeli nga baproblème et pourtant ngai nazaka na défendre Karine nazo soutenir Karine mais siko bokomo tinda bato baluka ba recherche na ngai bozomona boza na pasi boza oyo baloba boza ba décoincé ya Karine boza vraiment ba décoincé boza vrai ba décoincé et ba complexé parce que ngai nakoko luka vie ya mutu te nakoko luka vie ya mutu te ezo intéressé nga te nga eloko ezo intéressé nga kaka Karine Mokonzi la baronne autorité morale mama sociale parce que aleisa alatisa abokola nga nazo intéressé bato wana basalaka oyo balobaka sauver l'humanité Karine aza mutu asauvaka humanité bondima ye aza pema mama humanitaire asauvaka bato tala asauve ngai nafongoli site po bondima ye te nga nandima ye te mpo na nini nga nandima te mpo na nini bino boza bacomplexe bondimaka bato te oyo baza bien bato oyo basalaka makambo bondimaka te boza bacomplexe et décoincé voilà la Chine eza mawa na suki wana ciao c'est Mère Fashion de Nantes officielle.